wana est trop à part tournage tout le monde en a capé donc aza ya moi arabien na baleki na e abine ba vanda na bateau donc voilà dans la vie il faut bandeni regarder relation c'est très important au monde qui bato bando landa yo atoza un problème bato ozala wana pona voilà tout le monde est star atiki vraiment bébélé aye awa tant que une nouvelle moi ça qui on dit ya mona peur nouvelle aliwe ezala ka mabe nouvelle aliwe ezala mabe na yo ka kiango et déranger nga et du coup na benga ki na téléphone ya a confirmer ngai ke eza ya solo na équipe wana donc ya loba mingi eza process star ah ou meli pe mona mamba on to équipe nouvelle papa la biso de les chasses ça peka na morgue 51 awa ba programme matango zo mona ndeni par rapport aux autres koto bazolo ba koto bazozonga sabu balobaki basalaki bazongisaki tolanda yango te donc bito tolela pe président poudre toyebi ke programme epesama nango tokokunde na kimia nyonso to balobaki bazongaki bazongisaki kuna balaison dit toyoka yango te donc voilà merci beaucoup bonne journée merci Maya miso si saramawate tolela na bato bakolela. Merci beaucoup Tanti Linda. Comment on a mon sur notre on a presque chaque semaine. Ouais, bonjour maman. Ah non, ma pièce c'était arrête ça. Toza matanga obi ke na kufeli monat. Moi na ngai donc parce que Piro c'est mon ami, c'est mon frère et moi na naza moi na biso et atiki biso. Et on doit rendre un dernier hommage. Voilà. Mais apparemment, la comédie, vous avez Bolingo, tu mettez moi la est-ce que la comédie va star la biso tout à l'heure na TV belé Bolingo ezali. Ezaka ndenge mona ba famille de tozalaka. Famille mususu bazaka na ba problème, ba ko pe ko potana, ba ko pe ko yokana te. Mais ba na Bolingo o ya ko linga te, moninga na zo passe. Eza nature ya mokili. Mais ko lobaki ba comédie ba linga la raté. Eza vraiment logique parce que ça va mélanger tout le monde. Parfois vous êtes comédienne, les monsieur sont en bolingo, les monsieur sont en bolingo, on est en bolingo nanga. Mais les monsieur ndeko mususu azana bolingo parce que mon côté a un théâtre na âge inane. Ming ezalaka déjà ana âge moko et puis a dit cela veut dire avant déjà il y a mutu na éducation na ye. De ce que ça déjà motema mabe ndengo kolela ozalaka ndengo na. Mais moi je pense que biso do na bolingo ah tozana sundiata, c'est mon frère ndeko nanga kati donc tozana bolingo, tozana na frère na ngai. Tu as bakanza doza stadi bolingo ezali. Koto bolingo ezali te bokote le matin bokozala te voilà. Ouais, c'est que la bolingo ezali pe. Comment on dit kozala un moto ebe oyo. Tenga ba click wana na sala te ngai na yebi de zo mona nga na mutu be kirite nga naza onaza et puis oyebi na fonctionnera d'habitude okutana mo yebi na fonctionnera ngala mutu be kirite ke be kire intel ezala ndeto mo ka na sun yo na be kiri non donc no jokutu ka pana be kire ya raté ah to ba famille to ye be kire na la ngote voilà quand il da star na biso akala programme ya président pour de chasse ouais NTPC Zali, famille Pezali, au programme, au habitant programme et ça la définitif. Au moment où on publie en haut, puis au moment où on a négocié. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Quelle heure est là? Oui, bonjour, merci. Morgue na biso na ebité yo poko yeka matanga morgue na bino morgue na biso ya Kinshasa ya Congo 51 to monio awa to ebité yo poko yeka matanga mona Pierrot to matanga non. C'est un collègue, c'est un frère. Il est le cas qui camarade et le cas qui ndeko donc comme tout tant moment qu'on a bino à Zoki donc bisonio sort faut deux aller affecter donc naye matanga ya mwana ya Pierrot mwana oyo atiki biso ouais et ça là qui passe au moni déjà au Bali au Boti, au Bokoli, moi, jour pour jour, moi, on a déjà une année. Alors, on a une année, moi, on a tikayo, ça fait mal. Donc, on a yoka qui on a zagi nanda kumbalama on a benga qui abi bazana ambulance, bazana nzela baya awa, na bima qui tu 21h, 22h, bakoma qui ande to coach aiko.
akufelaki na initiative plus ya Maman Olive oyo eza na Bibwa akufelaki wana. Oui. Ouais, Pierrot c'est un collègue, Aza frère de notre Choloba, à l'égard des gens d'éco, tous en relation ya bien. Et ça a été pour naïe matanga pour ton relation bien. Et ça qui pour mon koya collègue à Koufeli Mouana, donc photo ya kopé sa Mouana wana da Mouana na biso, kopé sa ba dernier hommage. Donc elle a profité na biso na couple Ndombase basala makasi. Nzamba pesaki nzamba zui. Donc tous à la makasi pour nzamba tango zui oyo ayebi ke ba mapasa bazoya na sima. Donc bazala vraiment makasi ba courage ebele balanda baloba kité pour après liwa ya mwana babilobele yaka o boya lobaki kinganya lobaki boy mais batala ngo te batala bolingo bazaki nango bolingo bazanango eza pour les meilleurs et pour les pires ba continuer eza ba obstacle ya vie et ba koité mwana akei mais baza toujours en vie nzamba ko pesa bango plus collègue. Merci beaucoup Guélère et on appelle président la vision encore sans souci pour les chasses ouais déjà président pour dire des chasses déjà et ça c'est mercredi si je me trompe pas et ça confirmé et puis bakunda jeudi. Donc on est là, Yépen de Konabiso, Viennabiso, président, Nzamba permettra qu'il soit à l'envie, à Zongise Moli, mais pas Nzamba, organisation de l'école normale, Tozo Bunda Bunda Kaka, pour collègues, artistes, à Kunda Maba condition bien. En tout cas, les détails on a évité, santé qui dérange qui accueilli ne à Zongise Moli, mais pas Nzamba. Merci pareil. Douleur moko toko mesura ngote. Ba koku fait la moine ya muke. Eza douleur moko toko mesura ngote. Eza peut-être expérience ya sika pona ye na maman mais Nzamba préféré za ndengo wana. En tout cas, mon cher, sois fort. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Et là au moi ibsenga ya lobi junior Nzamba a décidé. Et ça, c'est la parole de quelqu'un qui connaît le Seigneur et douleur n'a pas la moins ceux qui osent confesser donc à toute la famille de Pierrot, nous présentons nos condoléances et nos assistances en tant qu'artistes. Après Makambo enterrement, nous serons toujours là pour les soutenir afin que l'étape et les Ganafi na bango. C'est douloureux mais c'est comme ça. Merci. Merci beaucoup. Dans l'activité, il y a dernièrement une étude de temps à Congo, artiste à Koyaki Nanzela. Nous sommes allés là-bas, nous sommes allés au Kanga en plein tournage. Hein, pour rien comme ça. Nous étions là pour tous la peuple Misaïl. Ce n'est pas seulement l'artiste et Aminé, non. L'artiste. Voilà. Non, pas si. Pierrot fait partie des artistes comédiens. Donc, c'est comme si Bissot au Koufeli-Moana. Mais dire, et surtout, vous savez, j'espère qu'il y a les Bosso. Tu sais comment est-ce que Bazaka chouchouté. Et puis qu'on perd Draye, ça fait toujours mal. Donc, on a une nouvelle Luana. Nazari na matanga ya président Poudre de chasse. C'est Omar qui m'a informé. Et puis, il m'a envoyé un message à Tindelingaï. Donc, j'ai été choqué. Il passe ma casse. Donc, c'est un peu ça. C'est la plus oxygène. Il y a l'artiste comédien qui est les ondes par internet, par la télévision. Il y a deux groupes sans souci. Les ondes, c'est quoi? On parle de Mwana Pierrot ou Moussous? Parce que tout ça, Mwana Pierrot. Non, laissez-moi parler d'abord de Mwana Pierrot. Donc, un mot d'abord au couple. Hein. C'est Dieu qui avait donné. Nzambe Moutazui. Bazala Makasi. Nzamba Opesa Soutubana. M-Soupe Oria Touwana Mapasa. Ah, voilà. Donc, on a un bon et un camarade Moko. Donc, c'est ça. Donc, d'être fort au nom de l'ANTPC, te présenter condoléances à couple Ndombasi. Voilà.
Merci beaucoup, bonne journée. À vous autant. Maintenant, vas-y, tu posais quelle question? La ligne à l'aise. Non, je suis très à l'aise. Vas-y avec ta question posée. Ouais, la question qu'il y a Internet, il y a Bandeko, il y a aussi groupe Nini, sans souci. Bangonyo so bauti na nini, ya muchopo nini ya nani? Ya Maréchal. C'est que bazaka abana moko. Non, on le vit bien Internet. Les ont dit, c'est difficile tant que secrétaire général n'a commenté sur les ont dit. Voilà, mais ceux qui on les appelle, rappel à l'ordre. Hein? Nous devons enterrer poudre de chasse na limemia, na kimia, na bomoko. Donc là, on les fait déjà un rappel à l'ordre. Donc, Aza vice-président de l'association Mounene poudre de chasse. Donc, il faut qu'on ait honneur, dignement, na paix. Hein? Donc, na amour, na paix. Donc, ce que ça bon, on déjà bazonga nanzela avant que l'association Tomera Kocha liloba na mais moi, nous en avons réunion na un groupe sans souci, na anciens ensemble, non na yoki le retard. Les acabas les ont dit. Si on est beau solo li na niveau ya famille correct comme ma journée. Tout cela qui déjà, ce qui reste maintenant, c'est les moyens. Nous sommes en train de réunir les moyens. C'est pas que la famille a un moyen, non. C'est pas que non. Azamuto, comme à l'ongwa na libota, donc il faut que les moyens soient réunis pour que nous dignement na niveau naé, donc na rang naé. Donc c'est ça. Dès que les moyens sont réunis, on peut ça programmer. Au moins au sein de l'organisation, il y a déjà une date non provisoire pour la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Comme journaliste de jeu, comme journaliste. Ah oui, on a une émission musique, de jeu, côté musique. Christian. Non, c'est pas. Allez, moto nyonso so akufeli mwana akufeli papa akufeli mobali to akufeli mwasi to akufeli ndeko esalaka pasi surtout mwana donc esalaki biso pasi komonisa ndeko na biso aperdre mwana pasi na ye eza pasi na biso. Mwana na bino abelaki? Oui, abelaki. Par rapport à est-ce qu'il y a vu un soutien automatiquement to eza la présence ne boye non? Pardon? Par rapport à liwa ya mwana na ndenge mwana bino akufeli, est-ce qu'il y a vu vraiment soutien automatiquement to eza par rapport à la présence? Azwa soutien te wana ya makambo privé makambo na privé eza makambo ya ko leka na média te o biso toye ko kabola mawa na leki na ndeko na collègue o aperdre mwana. Vous c'est partager ndenge nini ya ndeko koto yo papa Pierrot akufeli na ndeko poudre chasse. Vous c'est partager to kabola kaka. To kabola kaka. Merci. Voilà, mode matanga en direct de la morgue de la cinquantenaire. On est là, balobito lela, na batunyon soba kolela, ka Chantal Yanzambe. Abonnez-vous massivement, likez, commentez, partagez. Boromona et Béléman Nyonso ya matanga. Vraiment là, je dis mes sincères condoléances. Je présente déjà mes sincères condoléances à papa Pierrot Ndomba Sitan, Pétan Loulou.
na maman Clara, vraiment beaucoup de courage. Nzamba lola ndem ta consoler mité manayo, a reconsoler mité manabino. Voilà vraiment, on est là dans un Néné Botaï, voilà. Merci, tous les lanabons bazolela. Premièrement, mes condoléances à ma comédienne, mes condoléances à ma chroniqueuse. Oh, puis batigara vraiment, ma comédienne partout, ma comédienne bazalara ma chroniqueuse. Baya, en tout cas, tozolela vraiment, il y a bango, ba courage quand on a tombé, ton loulou, na madame nae, couple le jeune, donc ba courage. Toro le bon photo le ba maison Nzambe, a persi bango makasité ezara pasi. Donc biso to ne lo lo baté Nzambe mta décider likola mwana wana. Yango to bito sara malamu po mokile zamba era mabe. Tala mwana wana mukia bataton loulou aseni. Makei. Donc bon lobby ngano lobby kuna donc tous arabes bien toi ba ko soigner ba relation donc c'est ça. Yango tozo bato eba fa na batu te so fa na batu bien te mukolo yo kufela otanga batu mibale misatu so fa na batu bien to moni ya pe banda mona kufa ti lelo type lelo na morgue en tout cas na ba chroniqueuse na yango tozo ba ke ko ba ko solola c'est-à-dire eloko leki ko solola bien ezate bobo ma ba rancune bo soigner ba relation pour relation na yango epesa maramu on comprend tala mona muke ndenga sali plein banda trompe akufela te to zakla to solola ngo pembe ozo comprendre so yo zala bien na batute awulu walat et bon muko na yo ozara yo na famille na ba kit c'est même pour louer en fait donc c'est ça merci na Pamela. Maman Nangai. Un message à Darling, là, il a fait les Lissangaï. Oh, on a ça gravement malade. Hein? Pourquoi il y a bien mon message, il n'y a rien à Darling et les Lissangaï. Non, tu n'as pas un message à Darling. Darling, c'est un enfant, ça, là. Où il y a ça gravement malade, au bien, on a tes poils. Belfi, quand il y a bien, on a pouille, nini. Il y a bien malade, on a sabattu. On a bien ça malade. Naïbi, c'est bien, on a maladie. Non, normal, mon kil bani ko saka ba bes dans ba bani ba ko manga kanga na 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 za grave na za na na kilo na na ngona o kendele lo bi na za grave malade yo bina yo yo na lo aza grave malade aza kuna ngamba kwa aza kusika ni sunga so ngana zangi bino bande ona tsoke bitolingana na te so na na pasi bino ko sunga boya we vane ke biso na biso ba comédie to sunga na tu sunga za na pasi to l'extra papier pela to SOS ya est-ce que vous avez ma casse au salon ça Belgique SOS donc Congo la Belgique dans la présent na makambo oui na sana ngani na sana malade tenga na sana ngani
Le suspense est pour Taka. Déjà. On attendait que nous. Je l'attends. That's why we're making it play now. Chef, est-ce que vous pouvez expliquer ce que l'accord est normalement pour vraiment étouffer du sautage?
Condition que les moyens soient réunis. Voilà, c'est ça, on attend un peu. C'est de réunir les moyens quand on a facilité à Loba, au lobby. Merci. Mais nous demandons aux artistes et comédiens de garder une pensée pieuse dans la mémoire. Merci. Jonathan, basta. C'est notre tour. Attention, c'est notre tour. C'est calmé, Cassio, c'est calmé. Allô, Zaf. Voilà, combien déjà? Vous voulez le coup d'abord, déjà. On va faire des images, le coup d'abord, on va faire la
accepter ba pardon. Babou Longele star tomoni na matanga ya tonton P tonton Loulou eko sala pasi makasi okokoloba nini un mot pona tonton Pierrot tonton Loulou na maman Clara pasi na mutema vraiment komona ba jeune couple boye bakufela mwana eza facilité eza mapasi en tout cas
Non, ça m'a part na bango. En tout cas, même moi, si na yazo ko supporter. Ata pirazo sur la batu mais à la place na mutema dans Zambia consoler famille wana Nzamba sunga bango vraiment. Moni motivation ya ba comédienne est belle parce que tantôt Loulou balobi aza social. Dans la vie faut que baka ko fanda na batu bien pour mona pe ba comédienne ndenge balandi. En tout cas, Pierrot a socialement de lobby. Pierrot a ranki na mutute. Pierrot place nyo so mona rabat. Ozala au bandit théâtre sika. Ozo bandaka azo abatu nyo so niveau moko. Aso sabatu normal. Donc Pierrot vraiment, il faut katara moi na muke mo batu nyo. Donc presque ba comédien nyo so baye. Donc parce que Pierrot azaka bien na batu. Pierrot est beau solo là. Et moi mutu nyo solo yoki sango wana artiste nyo so na buti tout solo là ki wana na tongo mutu nyo so aye. En tout cas Pierrot azaka bien. Merci. C'est bien. Papa na biso Pierrot, ya mwana biso. Ya mwana biso. Ya mwana biso. Donc bibe bito lela na ba lela. Donc wana kutu ata kutu bibe lobaki te. To reto lela ka poza mwana biso moko. Donc yango to ye ko rendre mwana biso hommage ya suka wana za mwana biso pasi. Pierrot za makasi na mama Clarisse. Na mama Clarisse baza makasi surtout mama Clarisse penda mtu a supporter ki ba caprice tout ya mwana ba 9 mois yo bika bazeme ngonde ezalaka. Ba caprice ya 9 mois wana mama kutu mtatikala na ndaku na mwana so atikali na mwana ina ndaku ezala lokwa ndeti mwana anatika lokwa camarade na ekwa atana banzolo alobaka te atani te me mwana ba osola na mwana bana basala biso bien bana pena ko tika ne mukola zato mwana pena nzambe o mwana ya mwana ala mso mwana ko ke konje ebotindela nga yako o mwana za so ya zato o mwana za na ba stress mo boy bongo te mayo bongo makasi ya biso pena mayo mwana bibe to tika kina ngola ya deza wana to ninga to zwa to tinda mbongo aya to tinda mbongo bébé na msali to moni tompe ba comédien sont mobilisés ko yeba ko solo la tonton Loulou social. Vraiment, Azamou na biso, mais en plus, surtout vraiment tonton Loulou, Eddie Murphy na biso ya théâtre, Aza pena mutabatu Pierrot Azarale Kimoko, Aza vraiment respect makasi, Aza social, Alanda pe batu na makambo, Soza likambo Pierrot yete, c'est que Pierrot Azala qui t'a c'est qu'à déplacer qui a un voyage, Pierrot n'a pas Soza problème, Soza a un problème, en tout cas il s'est fait battre. Ayebisaka bato vraiment mutu moko azala bien yango moni ke biso nyonso tobaki faut to rendre hommage na bébé na biso ya suka tika nzambe oyo apesa biso mwana wana nzambe wana pe oyo azwi biso mwana wana ayamba monimo ya bébé na biso na kimia. Merci. Mais où me la tête ba bota mususu ka oya. Ba Olanda na ba bota mapasa. Puis on a si Pierrot ensemble. Ma Clarisse a matrice moto. Voilà, Star Nabiso. Rolls Satomoni on a matanga ya tonton Loulou a perdre moi na maman Clara motivation vraiment ya ba comédien to moni vraiment bolingo wana bolakisi et pas tonton P. Non, c'est juste pour dire aux gens bah théâtre balinga na raté bah théâtre bazala bien té bah moi sur le contraire non tout le monde a kati musala na et puis était ba batikali ton P à Solana, tout le monde, a bien abandonné tout, il y a un moni, tant moi nous a soutenu, tout le monde a kati musana pour nous faire soutien à mon agé, tout ça de cœur donc c'est juste ça. Merci beaucoup. Pour nous sommes naba amba boyo, théâtre bazara bien té mais. Ingala té mais tout moni amour obola qui si pour na matanga mwana. Je peux un problème on va te fait nous peut soutenir na biso amba. Voilà, merci. Merci. Voilà, Chantal Yanzambe, abonnez-vous massivement, likez, commentez, partagez, quand on a l'obaki, tous les lana baeban, soba kolela, kalelo, tonton pe, papa, oma, tout comme on a, quand il y a bébé nabiso. Tonton Loulou, beaucoup de courage. Vraiment, maman Clara, c'est pas facile. Moi, mais ça qui surtout maman Clara, caprice comme mazemi 9 mois, si kobota, si ko perdre moi dans Zambé Karalo la consolo mitema. Donc, tous abonnés kaka massivement, tout liker, tout commenter. Merci à Montréal, Maslo Mambote, image toujours claire à l'assistance de Christelle Iboukou. Je te salue. Je salue aussi ma maman chérie que j'aime beaucoup, maman adopta Samigra, maman Yende, la sublime, maman d'amour, maman Chantal Yende Pumbu, Motema Batuya, papa Joseph Kanda Petit, sans oublier Balobi le jeune millionnaire, Balobi Charles.